Nigoba bolingo affrontement oyo et salemi na aéroport ya Njili entre Héritier Watanabe et Ferregola. Bon, ongai na kokina bakisa ezali que so otali bien Fere mutu a provoqué Wata. Pourquoi na lobi bongo? Parce que Wata a oti kobeta Zénith après événement ya munene na poto ba artiste na biso bazali accueilli par fan club na bango, fan buzz na bango. Donc bayambaka bango bakendeki ebele na aéroport pona ko yamba bango. C'est tout à fait normal. Weranson bayambaki ye après Forest National, Wata bayambi après Zénith. Pourquoi na lobi ezali retour na ye après Zénith? Parce que azongi na ba musicien na yoki na ngate ke Wata beti na Grèce ou bien beti suki wapi so pendenge nini. Donc tam so beta imo ba soirée mike ba nini tout ça après Zénith, mais o ezali retour na bango depuis ba beta ki Zénith il y a le 3 juillet 2026. OK, alors so tali bien, c'est-à-dire Ferende a komaki au courant il y a programme il y a la team yepe a somi vol. OK, et cause à la purement coïncidence et kokeza la paix Fere bon a sali a profiter na actualité na bango ayebi ke po azalaki ye moko nani afilme ye ekozala mpe bafanatique kaka bafilme ye ndenge azokende banini ntango bakomi na voiture kuna nde sikoyo bafilme ye par équipe na ye ya na niveau kin je ne sais pas exactement ndenge nini makambo ne ese arrangé, mais lisolo ezalaki nde mpenza ya Wata. OK, et retour à Fere bon eza nango kaka Fere azongi na ye ndenge asalaka ba va et vient banini ya Wata ezali kozonga na ye après Zénith avec ba musicien soki ye moko akendeki déjà azongi banini ba détail wana na nango te, mais kozonga na ye oyo auti kozonga wa azongi avec bato oyo ayaki na bango na poto pona Zénith, hein? Bon Fifi siwa azongi te, danseuse moko pe azongi te. wana eza ba détail oyo na lobela mo peut-être na ba vidéo mususu, mais il que nga na comprendre yango bongo omoni. Alors option ya Fere na yoki c'est-à-dire baya kozwa yo mpenza ti na tarmac na pied d'avion bato mosusu na bacommentaire balobi donc ezalaka option oyo okoki ofuta ntango ozali koreserve billet. Bon je ne sais pas nga na namona yango te tuko mpe nalandelaka na nga baaccessoire ebele te banini. Donc bilo moko bon mpona nga mpe eza nango nécessaire mpenza te badepense supplémentaire wana mpona bango ekoki ezala nécessaire omoni. Donc c'est un peu ça parce que so bokutani kaka na aéroport oza na temps moke ya kosala ba arrangement wana s'il faut ofutela mwa en avance omoni. Mais so eza ba relation bo okobenga tout ça etala kaka donc nazo voyager et considère pe que bon bango na bango déjà bayebana na mo bakati mosusu mo ba programme mo banini ezala toujours na mwa détail moko boye kofuite. Donc eloko tokoloba ezali programme ya bawata eza kutu teke efuite. Donc yo ozotala ozolandela makambo na bango na ndenge ya bon boza baadversaire et bon baspiritas bazolandela makambo na bango par rapport à aza spiritas omoni. Donc eza eloko moko boye oyo soki interpréter bien te soki olandeli yango bien te ebimisa bwata neti voyou azala toujours na bato ebele banini tout ça, alors que ce n'est pas ça. Baartiste en tout cas presque tout après événement ya munene, donc ça peut ne pas être bato ebele penza, mais en tout cas bazalaka na ba oyo ya bango oyo bazokende koyamba bango donc après événement munene na Occident. Donc côté Wata tout à fait normal. Côté Ferende bon ça reste à savoir ceux qui bon moi plutôt ebezate omoni moi plutôt ebezate. Donc c'est juste bon
soit ayebaki programme bawata asali eloko wana ayebiki kolobisa bato tout comme mpe asalaka na ye bongo avoyageaka na ye bongo toyebi nde te et todécouvrir kaka voilà cette fois-ci parce que bafilmaki et puis esali mpe actualité parce que ekonsidaki mpe ke wata mpe azongaki na ye même vol. Donc c'est un peu ça. Je suis masolo ya Jonas na lino nyonso tu ya trop. Je vous remercie beaucoup et j'ai dit bye bye.